Mama Congo, modèle à l'obélaka idéologie naye, jamais, nalobi bien jamais, akoko take Maria Tumba. Ma chérie, mon frère, Maria Tumba yaki na et kangi masolo, non ça qui ma chérie, mon frère. Même dans quoi ba yuma, ba comment ma chérie, mon frère. Au moins la vie, ma chérie. N'a que derrière faut quand tes amutu. Et on a répondre yo. Au moins la vie, ma chérie, ce qu'on lingi, au évoluer. Hein? Il faut apprendre qu'on dit makamutu. Faut qu'on ait souffle na vie. Ça sert à rien qu'on tient bas organes, qu'on ça qui monte ma belle na moto yebito monate. Je te répète encore une fois. Boutika pour changer procédure. Ah, beaucoup comme sur la procédure non, ma chérie. Maria Tumba a influenceuse. Et puis a influencé ma casse na Kishasa. Na bango nyon sur influenceuse avec ça ba que Maria numéro 1 na bango. Na biso nyon sur to yebi que Maria nde makambu. Pourquoi bo wanga na comment yo muto o monate bokutanité bo monate au monde qui a nde to fongola ba téléphone ko yina muto la tel point ko changer sous procédure au comme yo hasard mais état civil les ma chérie mon frère Maria tu m'as même biso mon chéri mon frère muto non sa lobby a commis papa azate muto non sa loba nzembo bimi ce que bolingi au fait bolingi muto influencé bino ndenge nini muto non sa koma ka bisida o te ka mèche no zo ka na idena nya ko chrétien bisida o te ka mafuta boy chrétien bisida o pe kuna yina produit na ba fest oh Yazizina, on a terre au fait, Binomo Bozo sa Maria en pleurs, sans le savoir. Pour votre information, pour la bataille de Sarah Girardi, nous avons commis sa mère et ma casse. Au moins, nous avons la vie apaisée. Sauf que nous avons la vie tranquille, on vient mon touté. Bateau tout on vient, bateau tout la bateau monter à ma baie, bateau bazala ba manque à bilo kebili. Azana manque à stabilité, azana manque à kodobé, pour la baby sa kaka. Ana manque à bobala, ana manque à stabilité à vie. Mon tourné tu na ebi na mariati, na mona eka to mona ba réseaux, ni azo pela na réseaux sociaux, exactement na yi. Na ko yina pourquoi mona tozo mona obiso no so la miso à mari lobi di kama pupa, bateau no so ba lobi, alors que lobi lo moko boye. Neutre. A indexé parole na moto, lobi ka papa azate. Mais maintenant, il faut reprendre au présent. C'est comme on a besoin de influencer, c'est ma chérie. Avant la joie vie, avant, ce qu'on a propulsé la vie, il faut qu'on dise maramutu. Et là, on a besoin de nous dire mambatuté. Toi, apprendre. Il y a quoi accepter qu'on dise que non, on a Congo, peut-être influencer, c'est comme Maria Tumba, auto landaka. Hein? Pourquoi c'est ça la bino passé? Pourquoi ça vous fait autant mal alors que beaucoup de monde a raté, beaucoup de ma parfois t'es la vie. Et ça, mon tomo a animé, galérer, ça la biso péka bien. Qui mouté ma mabé. Ma chérie, mon frère, ma voisin, ma lobby. Coute avant, ma chérie, mon frère, ma crie, monsieur, ma coûte, bref, dans le bangoté. Ah, comme il ma poupée, bini. Ce qu'on m'a influencé, c'est bisous, baï, dans aux alatés, dans le dos qui s'habille, il faut. Jamais. Pour Mama Congo, a expliqué à biso bien. Ce qu'on a politique, à le barapona boy. Soka in internet na YouTube alobaka mpo na boye. Mais idéologie na ye arespecta yango te. Basalelaka nde nango te. Oyo nde la baronne alobaka na ye yango wana asalaka. Bandeko botala mwana mwasi oyo yo. Bazala na mama Kimpi na jugement ya suka alegra mopao. Babanda kozalaka bango mibale. Mwana mwasi wana aza pe na TikTok. Soka aza na makambo koloba te atiaka ba video o alinga tia. Mazo basé na politique. Likambo so atiaka video biso moko to juge. Yazo talaka. Atie video na mopanzi. Atie pe video moko na mopanzi. To mwana mwasi wana yekuta mibengaka activiste. Mama Kimpi amibengaka liboso mama Congo. Neti mutu eko sauver Congo. Kamata soso pesa kombo soki ya ONG na ye. Nabi kutukomba pia te.
nena kende musika. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mama Kimpi Fwatika Maria Tumba. Atika bana TikTok. Soka linga take Maria Tumba na bana TikTok alors bana biso sikoyo azane mutarando esili tala ya bea ya koko take Maria Tumba parce que yabe azalaka déjà na TikTok bazali moto na succès. Alors soka moni succès na bazo tchango molunge akoki pe ko beta clash. Mesikoyo Mama Kimpi soka okota na TikTok aina rando akoti muta pekisi azate ata bazo popule bazo loba o oza mukolo aokota kaka kweza rando me ye aye na modeli na yaka ke o banti Valère nzoka ye moko ye na Maria Tumba na anti Valère totala kaka ye na Maria Tumba atakut na Mervin o aza na Canada oyo afingaka bato tu na Mama Kimpi na nali anti Valère Mama Kimpi po premièrement azomemela biso lokuta na lokuta makambo alobaka komona ngo neti ya solo mais soko otali fondation nango lokuta o nga na politique naza boye ne bandeli soko otali okanzi eza ya solo mais ntango olandi 10 video na ye omoni makambo mosusu siko mpe na TikTok aya na YouTube liboso anti Valère aye contre la baronne sima nango bakoki te la baronne apile bango abeti bango aye kokoma o na préféré nanga la baronne apréféraki ta moke amoni ezofuta te mbala moko aye kosala émission oyo basalaki oyo na ba ekiri mayanzi na bekiri kizengi apoli lisusu abetami fimbu ake na TikTok. Na TikTok abandi pe batemine ya bien. Oui, ponga naza abonné na TikTok na ye. Po abandi makambo ya bien. Même ti sikoyo aza na makambo ya bien na TikTok na ye. Azokota ba CG. Mundamda kopesa opinion na ye. Alors amoni yango malonga te. Ale banda kotake ba Maria Tumba. Abanda na leader Maria Tumba. Azolo baba publicité bilaba basalak. Na ba suki ya ba digablo. Biso bata poto tozokomisa bango. Bongo ba musicien tokomisa balaka. Esa la chrétien la soki nini. Baka na kini.
ba politicien oyo mama Congo lingi balekana pouvoir oyo le baka mosusu bien bazaka na kinis bano neti Maria Tumba bakubanda bisika ni ko compare ye na mama Kimpi tozongisi mama Kimpi penza na bujene na comportement tala mama Kimpi yosala potwa oya potoa soki na nemva mais Maria Tumbako na 13 ans akomola libanda babengani na famille yo na 13 ans ozokinde classe na goûter na mbongo alors keba mwana na mwasi aluki vi na ndenge moko ya kosagana te keba na bana wana TikTok nano meminga mumingi te au conseil nazo peso mama Kimpi na TikTok nano penza o meminga mbute alors salabwe bosa na yo basije mususu continuer basije ozo sala en plus bana mibalo bazoleka kuna soki bazoleka bazokota na makamuno bazosepela na émission na yo pe yo ozotya bango à l'aise alors okoko trouve pe papa kuna po Maria Tumba ozoluka na makambo ye arobengo ma chérie mon frère sima nango akotuno papa soki olingo loba o toko loba ya kozongisela o papa azate d'avance bimi na nzembo alors mama Kimpi continue na TikTok yambaka ba tonton kotaka na ba sujet wana ta mosusu mwikolo koya nga pe na okoto ya mbinga tout d'abord so na moni yango bien na tiaka pe commentaire bien bongo te alors tika Maria Tumba tokani ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya amandaje donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya amandaje donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.